bonjour na ba amoureux ya lisolo ya Congo, bonjour ba téléspectateurs na biso, ba frère na biso, bo mesana toujours kolanda biso na lisolo ya Congo. Début week-end oh to bito sala bino surprise de to mesana toujours. Beaucoup passer ba week-end na mandaku na bino te sans pour autant que soit ba surprise, makambu ya bien, hein, lité ya bien. Oyo kosala que non na mutu à prendre conscience à mona que non ba point oh peut-être ba lobele loko yo en ngande na sa bongo fona changer ya ngwana na bino na lingaka tellement bateau ba landaka nga nde bino bolinganga na bina surprendre bino sa bino surprise na mesana toujours ko sa bino surprise mais avant cela na opesa bateau ba soutenir ngambote na obandana na ye moko hein mon patron Bobby Batantou depuis les États-Unis. Mon bali à maman Niclette, hein? L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, on a donc mon président Bobby Batantou, il y a PSP Mbote na Joe Batantou, vice-président, il y a Fondation Bobby Batantou, c'est lui d'après Sarabiso Pe conseil, à soutenir Arabiso Pe. En tout cas, il est pour naïe voyage chez le Opamba. À Kenda, à continuer toujours au Kende. En tout cas, on peut s'appeler Mbote na Fiston Moueni. À partir des États-Unis, na pesi mbote pe na marque Bodelele, na pesi ba mbote ebele. En tout cas, bolanda, bo s'abonner, bo sa biso bien, bino mo boye bikaka. Pour chaîne évoluer, ezabino, bino ne bo sala rabiso. Sans bino trop vivre te. Yangwana na ko surprendre bino na mesana toujours ko surprendre bino. Boyo ka mateya, boyo ka vraiment bo tele manenge za la culte avec banda. Ndenge badoso batele makabase pour rapport na olanda mateya donc que ça na invité na biso il y a surprise au bino mo boso mona siko. Bonjour Pastor John. Bonjour ma sœur Kitoko Makasi. Bonne santé. Bah ce que nous va simbarater vraiment ça m'a la grâce vraiment quand on a chaque fois zanga mbongo zanga nyosho metikala na santé. Santé soko zana ya to kutana ba difficulté ni na ko défendre to ko mampa mpaka. Ma bena ngai na nuna te mena za na mbongo ebele na kufa na ajo pongo kominga na posa foshi tika ngabo chola ngabo seka mena ko kisa mikolo nzamba sengi na sko na kokisa o comprendre nga très bien wana kana santé exemple mataka kabisi so comité na suka est-ce que réclame mbongo na yo pour consommer ticket malam so ko kufi mpako regretter tato nyoko maki na vie mo kokiti mikolo ba séjour tout nzamba senga na vie yango me pa nanga na au contraire na senga na ngabo bengote na senga kana tension na mki na moni santé ça bien nzambe mais merci ouais tikeli siko bagarre finga mo na kota na challenge est-ce que ça comprendre non comprendre wana ka mbote vraiment merci na sepel malam bon pasteur ba o ba mesana Rolanda ba sengi ba lobi que non to ça en postalité ya pété ya pasteur John ba sepela ki déjà pour ba mona ki ba yoka ki même ba ça en posto ba ki c'est la bango lisusu yonga to zo que l'autre temps o te ya bango ndongo mesana o te ya kota na ba point oyo yebi ke no ko sima mitema na bango bisika bazali surtout na poto nde bazolela Pastor John ba biso ki bango pa so yebisinga binga mate ya Pastor John na ko bandela ngata 2 fois ata 3 fois na yo kaka yonga na tikeli yo vraiment micro opesa mateya o édifier bana nzambe ba yo ka mateya ne ba mesana o yo te lobi mabete omoni koyoka ebongaka oui oyoki pesa salela mwana nini akolaka tata kisimbi yango kisimbi atakoli tomona quand même muto ye munene nete so comprendre donc il m'a comme si faut na zelo ba ke to lia pétézer abiso tuyoka o eza mondi moko to yekoya ba deux fils ayo nanga awa to ya nyongo nde to defara mpa patongo to futi na pokwa ne pe ba deux famille to ya mukili to kozong sanzo to na pokwa nete so comprendre kozong sa mpa na pokwa ne to futi ba nyongo yoka fi yo nanga te mutu cha batu bayeba lelo yo privilège mukili et comme si biso lokola neti ba yandroit yo komona nzambe lokola pamba ndanga bien corona ngo ye mutu to komi ko bata mananda ata sambela ka to komi kamba sinyama oya boy nakosi de la croix ko banga nini liwa banga ku merci ko linga nzambe na profiter pas osambwisa yo linga nzambe tangu nzoto za normal za na problème na été pesa confiance au moins makambe sim mobile moi sur lingaka mobile piaka akutanga na bomengo mobile abetela ke tolo que moi sur monika mobile na mutuka na moi voiture moi ndaku moi bénéfice que na poche bandi ko mythique so mobile ata lingio ya solo koma ko banga est-ce alinginga pona mbongo te alinginga pa moni ndaku te vous comprenez so lingi mobile na piaka mobile na tanga ko bonga ba te ata komi na loyenge ndenge na te moi sur moi sinanga pour alinganga ya rien
linga nzambe sans projet sans qui que ce soit ayebi ndenge alekisaka mpe akosepelisa yo nzela nzambe atayaka biso kote mosusu balobaka eza libabe or nzambe soki azwi yo eza lokola soda akendaka mosala soda civil mais soki akomi na armée modele barolaka ye bakembisaka ye mpo comme esprit mabe parceque fo tuna moto azaka goigoy bande kenda mosala soda esprit mabe oyo azwi yango wapi ndenge bapesa formation yango moni soda atake na guerre amoni mwana moke akatake motu yo soko omoni okobanga ya motema mabe te ndenge baforma ye nzambe mpe soko oyepa na ye akolongola makambo outi nango akokota na formation militaire selon esprit éternel nete soso comprendre se eyi na ye eza selon catégorie ya motu okoleka na makambo mosusu bato baloba oyo apriaka te oyo aza venturier koyoka bango te yo moko mpo kodute obi te ngai moni nzambe abenganga te koma bato kutu nayebi te bazokende menga tingama epuis kote ekomaka na suka nde kotapesaka réussite yango moni songi oresi na vie na nzambe yoko na oyebisa yo kozaka bilala lela te mpasi na yo kanga affronte longola soni zala lokola baba ata bombe ebeti nsima mokongo aturnaka tatala seke mato efungwami okoyoka baefingama okoyoka kocholama okoyoka bato ya modele na modele soki opesi bango mato etali yo meme ntina famille na bino fo kuta ntina niveau moko ke bato ya famille na yo okoyeba soki nani asepelaka na yo tala akotiki na kozanga moko ozokanisa yo te ye nde alingi bini azotire na nsima okoremarke okuta siko motu mosusu oyo apesaka confiance mais lokola amoni ke ewumela biya o mpe namoni ntina te oratala ta lokola azobonga te maza yaya famille leki ya famille ndeko ya famille natikelaka na respect mais oremarke akoba ano lokola komobeta kopa si mwa mbongo moko koleka yo langage mosu akopesa yo mituni nde boye yo angani te kolo mokili alingi na famille asali rensasima azotrie yo moko na miso monaka okoboya bango te moyebake oyo afo oyo na yango te akozala danger mais oyo ata na zangi akoboyanga te atoyaka biso na façon nyonso ezaka na ndako te ti libanda mpe bacamarade yango nazobisa yo keba na mokito ya soko eza yokayoka okotya vipante kende na objectif yo na nga toyeba tu me motu moto aza na mission na ye soki obongi mafu nga to nabongi te yanga nini na to so comprendre merci yo olobi kutu temps nga nalobi nanu ke motu na moto aza na ndenge ayela yo nani opesa moninga foti mpo obongi koleka otyola ye na to so comprendre na vie keba conseil 2020 bomengo moko te komemo na lola na yango na matotika kaka partir ya kokata moto keno tala bango na bacercueil nde bakoma ata balatisi yo drapeau cortège eki ya bato combien bokende nzela moko na moto aliboma akufaki na kwa quartier botyaki eka te voisin na cimetière ata cimetière neza mukala bilanga oyi cimetière babola batombola ngo mukala bilanga oyebi bilanga ya patron batia marbre mbo pesa ba voisin mais na mukili mais bokutana ya zana soki wapi yo kuna na futala tout so bande beta ba kalikile makambo wana omona ke pesa mutu respect koleka nyonso kuti na mukili soko bongi gloire à Dieu mais ko beta ngo libakute yo pe mutu mo loko zana avantage koleka baninga tika ko pesa ka baninga ba conseil moko ndire yo bongi libelo ko koya te et puis ndo succès pesa bomengo ndie bachela batona bazatale belé on a vu dignité mutu tala yana batu misusu likolo ya na ebite soka zuela ndo tala batu tu bazanga baza bagoigoy te mama batu msoko mone piakel mais mama na courage ko bongande la été et puis ça n'attend na vie so za courage ato suite mort pe mama fingo goigoy mais keba muto achaka bia chimite na tanga kala comme ça stade ata ko mi vétéran na nzoto ndeba le boye mais na makanisa ko coach pe équipe ki to tala on a baso compagnie nga ko chaka fika kati po biso toto bimika na camouflage na yoka batu baloba na yoka batu ko chola na kuta na bato musipe no manake o pesa na makamanzambe mais azomono ko neti on dirait ya yo ya faux yango moyi na mukili patia biso soko cha zoba zalaka te liboma kuta silangana na miso batu mena fula kuta mapena mapamboli o kama be mukolanga ke na fula akuti ba bwa biloko lalaki na fait akomi pe mopa matambo msuba zero senga na kobanga mopa osobebi biso elle mopa ko bima piake ko na fula ba pamplexe kaba nyaba na zoma ke fula o za période nanga te liboma comment liboma ça rappelle na saison mais bongo yo nanga te et puis au ce moment liboma kufi ba ke kunde ko ta bambwa pasi la katine quoi ça place ba ceux qui liboma afilangala ba kunde na place ba bongo muto mukili po za pia ka kufi to so pese ba komboke ba vie c'est très compliqué et puis no biso bato ba renyaka na vie makasi bato ba nyoko makane bandeli trop c'est le plan naï na nzela nzambe so ka ponio na ko sauter na biso frère presque na remarqué la plupart bato nzamba salela
Alexis on a peut-être on va nous frère tala oko gagner na mukini mais na siko keli fait mais ngapa na challenger timing on a otayame ya kotosa nzambe makasi ya kolika pe simba tango simba na mona ka toute vanité tala pesa mutu fala na ko sauter mutaleki tout tout monde na et puis na pesa conseil sans aucun de tala bandego mto na système à passe na pesa ba technique ya ko détecter ba tu ba lingo lo na tester ne totaka courir na courir te na courir te o banga partir la mwana kendo tala ndeko na bina te bosala 4 5 kotaka na lopango so monika mwana na yembango ya mbio se ko tester te balinga nga mala comment na koti mwana bango ya mbinga se que tester les na moto mais so koti na lopango moni mwana mono ngebenga c'est que tester c'est que batonga ko ke oyo so ka yeba otomba kutu mwana ba pesa na kombo so que ba otomba kutu mwana na matoi so ko sate so ki ya yeko yamba ka yete wanda ngo mwana ya wana ngana ko saka na ko taka bina lukana o te ya ko fana ko kende te donc moni to samba likolo ba fufu na ticket na ko sote komina ngata 20 fois ba pesa na ba kombo ba moko donc ba monyo ba moko mokili oyo tika nzamba mema biso ba tu mingi ba pambolami ba tangite bazana ba famille richité quoi ta na vie bibelobi ala kila mama be mutache kilika na mutu mais ange ko kitata pesa relation mais yo pe muto pona ba ninga oyo azanga ta bona te vie pas okuta na mutu mso zanga tina mais so so ina na sima mukongo na sana batu bakobongisa pe yo yo exemple ngana mona mutu azana muningani ya piake ye pe piake ko pour na famille na bango loko epe ya kolinga senga libana monsieur bango ko sala te pour dignité ne sambwa te mais ko pe na famille mwana noko ba pese ko luka mutu ko bongisa ba briko to komba lupangu to akata machichi ko pesa chez bango pasa piake abimi aboya sala pour dignité famille mais ke benga pire mo ka ba za ko comprendre lo ba wana tango yana yake ya sala ba sepena lupango wana tango komi ko sala misala bando tindi awa sute kendo sana lupango kuna papa yana mfama makile tout et tout lelo tchatche ba pise pe comment muto komoleka na jip place au mandat likolo ko pe na salité c'est ça les relations ba tu bakata relation ka fo ba na lokwa plateau sani na maki relation yango tesa komba ka fulu mais na sima na ye azana ndeko moko bonga mais ndeko wana na ye simba te pa mungo sona bongisa na bongisi muta famille mais yo ko sa camarade na memi okuna mvama na monu yo tindu ba misala mike tosi afungoli yo ona zo fungola nde schéma ya kobonga na vie po mingi ba linko bonga fo kutana camarade ba français na anglais belé fo ata na gombe tu sais ba franchement yo kata ba français ba connaître chilele c'est charmant tu sais c'est mon camarade c'est mon coco sur la c'est ma copine na mona bango français le roi abota na poto na mona muto batu bakolane na passe ya bwa kisa bango balala na mbetu moko akoma na mwa kopi moko musala kuta do ai ba to yeba ta kuta na bango na 6 mois tana zo tuna bana bango koleka bandeko ne propre comment que ça a grandi et c'est la vie et c'est ça va je t'entends chez mamie ça va chez ma boko wana zo tuna ba okuta yeba bango te mais ba oya ya ko tuna tam sindani bokato la onani bokungu ora tuna ba oya eme rien ko sango tala na mona ba yaya piaka ke feti yaya piaka na feti tuna matanga tuna kate ata sa mukolo bango sa bandika ka likambo si yo songa na kuna ba okangira mukolo naso mano frère batu ba koya na ya mukolo ko ya fan azu kiti na membre famille frère o azana souci ndeko na to akufi mais on remarque ya kuta ya fa tango batu ba yete avant di cercle kuna wana ta va mais tango batu ba koya ba inviter ba ye ba leki okuti basana tina to ko basoma ba 100 francs au moins ba pa ne ko kaka ya pesa na kicho to pesa mutu wana au moins peka ngamu na kaka ya pesa aya to pesa ticket ça $5 ngamu pesa $5 likola pia kate atelemi na to comprendre tala bereru wana yoko sala ngo bien yeba bozo kotsa nzambe nyongo aina bino po bozo cholekela munaye vraiment surtout soka za yaya et yandro ko tushaka te on appelle ça conseil soko za na mbongo na yo yaya nyo so mikolo kuti bango bana acha koleka yo lobela bango fait ki modération ata bazana mapapa liboso na yo ona lo basoko comprendre nga bien bino batebele bosana bambongo bokutia vino bino kaka o bozo tuna na sala ka malango ebele menga na zo progresser te o sala kana ba travailler ya ba papa o sala kana ba quartier na ba papa o tinda bango le ebetse bango mabaku bakolo bate posa na mbongo o so pesa bango bazo ndima mitaba kenana ndeko azo mituna petit oyo pena nzambe nanga sala kwa mwana nga misatu mais ndenge ni yaso kalonga boye na ko sala ni na bigela kaka wana au moins napenda sema tala ngate kendo changer papa ye papa na nizobe yo ke sema yo papa ça na mwana kango
eza berere mama mbongo tozomona tokuti yango kokuta moto apesaka ida mbongo akufaka piakere to akufaka moto mbongo mpo moto apesaka ida bapesa mbongo ebele nete sozo comprendre awa ndenge toza hiérarchie ya vie nakopesaka soki bakonte soki mbongo ezalaki suka pourkui bato ebele baza na mbongo balongwe ava na mokili nini esali ke babatama te ozo comprendre nga très yango nazoloba ndenge na nga ata oza na poto naopesa conseil privilège ya fille na yo oyo ozwi komona bato pamba te mama naopesa conseil soki olingi nzambe asala na yo ata osambelaka te to osala bato okuti na mokili leke bango na nyonso bapesa bango respect surtout age ya tata na mama kobota yo tata na mama ata opriaka ya priaka te kolobaka teke na kotindelo moto mpo pasere alobaki na yo atindo na erreur na miso ya nzambe osambela loko tosi tata abota yo te na mama na age na ye na age papa na mama na yo wana mababe moko opesa nga reso lelo te okosila lokola pina tibelese eyebanaka lidusu te mpo batimbela fo baya na mai so okomprendre nga très bien nayebisi yo yango nalobi te papa na mama taza na misala molili bundisa ye na sa pongi na ntongo soki olamuki pesa ye mbote soki oza na mbongo okabela ye ye nando okamwa mwana ngai nabota nazokoka ye te ndenge nini zoka nde okangama na nzambe mais ne pas dit ke soki osambelaka papa na mama ta na quartier oyebi ete mama katekaka mapa ubelo moyere comme eh papa okokanga te bandoki la na tindelaka bino moto sans effet tcha wona za kosambela te comment kosambela lelo komi na division tokomi komanke bato na bimanka maka mutu ni azosambela azoboya kopesa bato eloko oyo bakofrene yo na yo na bango nana kofrene moninga comment nzambe akomi faible satan akomi makasi à partir de matin ya pétole nate sozo comprendre na comprendre pas pesa fie mutu raison et puis na bino baterre odivisaka baeglise so omoni bato na mbongo privilège ya mate oyo bazanga netika bitinda tomona ngo bangusa ba nga bangisa boye ba pakate nga takataka nga mena makama na boyi te mekeba conseil na pesa nga nakendaka église te mpo natala paster jambe nga bazokanga nakendaka église mpo nateyama nayoka moteur azobimisa mateya oyo eza nango ate nanga soki mabonza na kopesa soki mpe dima eza na kopia me nga nabongola motema te mpo nakende oflate nzambe apianga mbongo nabongola motema mpo jour nakota lola kobonga site ya otindika nga na nzela mais courage fe uta na nga moko challenger yomoni nga lokola nazaka pierre na kipaka te moto mbonga moke jama mpona barestaurant sa na mbele okufa na sala okumu nga nga barestaurant basali na kopale mais baloba apeke il faut fréquenter déjà ba place bien te maman ba fréquenter ba place bien o ça déjà muta munene so yo banina wa mike po koma munene nde ngana sa kelo otanga no tamba ko taba biro munene sana comme mutu munene kana otanga na biro boni ko memanga na makambo ezanga tin tika ngana sita no beta ba copine ngana zata 5000 francs ko banda ki patana ko lula ka torbel estomac elo zo sala biso to lingi via ko luka ko koma champion ça to le kana parcours à challenge faux vu faux au matin étape le escalier 1, 2, 3, 4 comme on a 10. On va briller l'étape, on va tirer baninga mal à l'aise. Si on met une étape de vérité, on peut se baninga appui. Donc on saute. Si on les cannes dans la macasse, on se prête mutala lanza. On est bisou. Batumi va monter baninga, on va passer on passe à non. Donc on saute. Si on les cannes va difficulté. Au moins au kani mette na kemba ba sauver. Ato pe ba kokana ote na zo ba no vérité. Et si kaninga yo ndako bana baliaka to pesa bango bikila makasi. Babela kwa shokona sans respect. Est-ce que tu comprends? Non, je comprends pas. Au final, tous les jeunes garçons baba goigo. Non. Mboka nini mutazo sala so diminuer mutasala kata so munene. Mboko to ça. So que sala ndo moni makamuna yo. Okufaka na sala ko na sala kamoko kata na nzoko libaya pa. Batu bakamwe ba loki nani. Misala le ki mama na kwa ta salaire malonge zati. Comment mutako sala comme na fait dima ba fuite salaire so tanga mbongo ndira cha so ina misapi. Mbongo ba kosinga na mundele to yango. Poso kabola mbongo wewe kangama ki okata mbongo kutu bien osusu manka non peso ba schéma mboka nini mutazo sala et comme na fait du mois ata ko ventilateur apamba ko somba te yo moni batimba za soka sala ko na suka monsieur le keke bar tchala ngamba fimi ko yo deuxième chanson mais ça to boka poteka mtala na biso ba monsieur monsieur to mona kisasa eza ba moto comment mboka nini bato comment vendre place bateka ba lotoko ouais ba zodo de ba mesa ba yango na biso bafana on ba réunion matanga si la raté oza na desa bwaka ko trese bato so le pesa nga desa shikito batika yo obaki 5 ke wan tu buta kelal ba jeune ba komi ko bata manasima kuti ba kanti likambe ko leka bango boy non obata mina sima kuti so kuti si li problème esongi
affronter na harmonie bamelaka vers moko wana bango nyonso bakabula na yebisi yo il faut affronter vie omoni biso bata ba dega wana to mona en fait to chaka tembe corona que ne pas bata ba wika ba diene bani ma corona te ba ko ba pesa ngo forme ni corona o so me diga de bonbon ni masa atukutana corona ya jamais écoute moto donc mutu eza yenga evita ko kanga virus nini po mutu eza na manka donc en tout cas makameza na kisaso donc na biso que chemin vie yango moni d'autre part batumi ba ko bata manasima kuiche sa bangote difficulté à vie tellement meke simbi ta ko kana famille na iso ni na bana amitiki na kuiti na ko sauter d'autre part on a devoir ya ko luka ko bongisa batute mais ko pesa kaka vie primaire o eza droit batutu na mukili ba bonga te mais mutu mutazo quand même lipa ko lia so ina ndako bazata 6 personnes so bazana mutu moka saka musala ki boy aza tana engagement ko lesa baninga fufu nde yango base comment awa to fandi quoi te leki cette maman au moins am attt yango mona ça pesa tout le mutu au vivre o azo foutre la respect to zanga mbongo ba makara compagnie salaka te mais mutu azo foutre la na mwasi na bana pesa na nyongwanda kute pe bana bazoki na minerve so koka na pasi kaka aza challenger j'ai nini mokili mususu kokofana na konga ta 3 mois to kuta bango ba bijambiki awa tala libanda kwa kasho mi sere tenge sur la mire bakondi ka mi sere telonga mawa mu sete la tanga vio yo mu sete la mire bambeli bango tanga banda beta kala makasi bot mi tulu jale lo bakomaka tatika ali muke ngabi mokate sakana babali pe kota asu na fulu te po filo koma bino mo botonda kate bo chana fulu reste ndenge nini mi sete ba komona fulu ka fulu sika on dirait pavement et to baby sakana tala na bana ba shema mi sete ba komona kota na bazamo on dirait ba mi ba nyoka challenge koti de gars yozo kama mbo ngamu kona pena kamwe nzungu ali bendo ya kilo mais pourquoi fongoli yango nabi pourquoi ça pomba mais mali bendo fa ko yiba beko pourquoi fongola nzungu ali bendo pesa musuni pourquoi quelle force na ebisi yo ba pourquoi micro penda sur talité na habité roi bad iye na jui ce qui gâteau ce qui lipa na ligne on a bilemba 5 fois mais pourquoi toboli premier lamba deuxième 3 4 5 pas comme ngabi pourquoi yo ya monika fona comme na courage bakata kan nzolo ka pukuté poso na tin nzolo ka puku na habité puku mo ma tala ndako na ngana donc na habité na sani eza pas mfute mate ndako mo mbaso ko to sa yo moko beba kaine longo to mo na bangote ko ta kana ato lingi sola nina linga lelo ko isa kana sachet ali na kamata bombo pamba mona ka joye mo pour me mtoka viens ngoye mona te akima pe ngate na jali papa na bamba ka changi ko to ye ba lia ka to tala donc on a vu mal pour ba mo ta te fe na ba kolonda mais ibisi yo ko la te fe ole kaka bo et puis monsieur so na ba kambo ko ba o na banda ko na biso ya ba mankao mu ko mtunga na kota na fa chef petit na mo boy na kena pa to ko ti be na pemi na trabe frigo ngabi apeti na ngamo epesa ngamai oh vie to chena mai tenga ah europe na mai makasi mai ope mai sati oras manga ke frigo za kokufa oh to chena mai tenga problème te obika na transmit na fona truka oh mutu apuku ngena bi ani place za peno pasira na kacha frigo ngana semtanga me oh pourquoi jika ah pourquoi uti poto alingi na congélateur oh pourquoi parisien ala pasa kaza pasa mai pourquoi jika c'est yaki na antukanga en tout cas makam na zamona atala omoni yawa kwata yango moninga na pesa kila quartier na fanda kuna tellement bato baleki songel fia ba ngata na lendunda na bimakana nzeta mine neta ngwe musu pour qui ça bomba d'unité na ko sauter ça la challenger ko beta masola pasi na ba tout au texte c'est grave vie na yo vraiment ba tunyo so ba temble ba difficulté melange ngitala kana no senga na ko sauter ko za no bitambola tambola mais ko za bisenga sengate yo exemple soki ko senga na bato ba chaka o bakanisira ko mabe mo kanisa bango lokwa ba ligiyo tango zo senga bazo edo bolia ye bango soki ozui ata ba monyo leki na voiture ato monyo sombi ndako ato na mbongo baka amoni ye anda olia pa na biso adundawa ona bisa yo dignité alia rasi saranyo satira anda muté mais on a bani so moni ba pire yo afre lia même ko senga même ko defa mbongo pas n'importe qui te na quartier ko za na 10 camarades za na 2 o senga bien so qui te opianga raison combien ba kutana ba dégâts quartier oyo yebite neti yo mwana mwasi wana mobali ay ko lingo na quartier o na mutebo so ko zana bango ba se so yo za tenga na mfi ngo za te ore muninga beta copie ke muninga na ngazi libala na puye simba ponga pe na kobala diabo e bandi e ozo bala kingandi ye pe ngane to sa ba ta staff
tobima na mibali tosakana mais tu azwi yo en tout cas te chance eloko pamba déjà opesa chance abala toboye yango meketiti yango nazopesa yo yango omoni soki oza mwana mwasi ozwi fiancé no asika quartier okola kima kende pa mama leki fanda kuna bimekela masika masolo yeso boswana mibali talaka na sel kozokoma na mabele attention mbelo sike ningisaka loko lingi kwe natezo comprendre chemin na loba base libala ezelo ko moko bateso balingaka ngote mais na mona pe mwasi akola vierge mazo libala mabe na mona mwasi pasala kinduma makasi alata alliance chance ndenge nzamba chela na ebisi yo ko compliquer ka via mutu te ba difficulté mingi komela batu basenga te ozala na place akola te mutu nyo ce n'est pas dit na nzela betra comme cela passe akuta nango e belo ko mona fanda bo soko tali azaye meyete ndeko nanga na ko sote zala na niveau à passe muninga pour comprendre passe oui bo tshaba tumala leze au moins na muyibi la kangyo seki muyibi oui abimi muyibi mais tango akendaki na voie normale na bakopa babeta bapia na nani na kufa na monika komi na suka iba keba au sujet chel oui au fi wana ngobota mwana na tata bota bana sengotin akuta na mibalo apesa ka motema ko sa rapre bakimiye et misu pe bango awangani pese e bela mibali toza bongo be scro to ko sa ba situ ba ko sa kwa musique ba musicien quartier ba monika libumu na mona bango ba okominga pe bana basi ba mibala ba fantirie oya fa normal za coopérer c'est comme ba $10 on se retamba camarade o yete biso ni ba ya shawarma o fa nta biso na balo kan aéroport soko côté na quartier ya shikita ye ya masakado to kota alinga ba retour à 17 ndoka nde mulai ma patika ba nyonga na quartier futa kate so bi pa na bino ndira uti voyage soko za pia kabata mina ndaka soko sa na voyage yo pe kiseng chez na tanga oya na voyage ko tala ndoka nde aventurier tanga ko te café a tembo na poche avec chemise ni kala kiti panto comme musicien boton de lié tanga ko za zeme le mamika poa botka ba mo na mona bango ko bota mwana kitana mukongo to kwa nchocha kangama ema okita mangma Comment tu as une église? Ça n'est bien. Yo ndo luka mikumba kende nango. Mwana miyologa pampe kufa. Iwa otamana assassin o bandi. Oh non, mwana bwa oyeba. Tala oza mbaka moko. Oza tala. Non, yebisa yo tambola ne kenge. Conseil na pesio. Batumba fantiri trop.